net va donc docteur abete Miss Lopata to otaka bukala ya Gabriel to zona kilelo ya Gabriel bacha bango mibale ba polana nani na kikala na lelo nyoso mais kotala liwa Suzy lelo bimise makambe bel obike bazo fandisa mulimo Suzy kimia te azali ne pas vu avant ça mulimo ne fena kimia te bo so akufa ma so na kimia ah azaki nini azaka envie bafandisaka na mulimo ne na kimia te ande ko pe mate Suzy ndoki bana siko bafandisa mulimo ne kimia te yo tuninga kiaso loba yaya bana siko bafandisa mulimo ne kimia te bo bato benga ke basinga na suba bilembe zaka biso wa mamu ya gabi za mukolo il fallait atanga montana ya atanga montana était belfi kandia mutu surtout na mukile salaka o selonde ba relation na mutu yo le nga ndenge za relation na yo voilà o boya ka mni botanga ba piso bo botanga ba mate 7 bo amne ma yelete neti ada batalo ba nete to mona yela buzo bate mama soki na professeur ngo pa o linga ko pesa ngo ada ilunga professeur bien bon o sani ya gabi pa bomba na eta lobi de vérité oh ben va pesa mama za problème ni no yo parce que comment il ka bebe Philippe na comme ya o ka bebe Philippe na to so bebe comme ya pour comme le problème mabele yo tuninga kiaso loba yaya banani siko bafandisa mulimo ne kimia bo bato benga ke basinga na suba bilembe zaka biso wa mamu ezaka yo to benga kai eza baninga ne ba bato comédien yako comme c'est na makolo na mabele mosa zo fimba libele zo fimba sate kuna zo fenuka lisoko zo mona na te muto ko bika niveau likolo tamu nene so vitamine C so vitamine K so loko ba baleine to éviter eza ba bebala ka to na tsaka Teresa likolo siko ya bolata lisu sila ya matanga te pona ni e comme bimatina ba prophétie peshanga ya prophétie za problème na suscite mais non on peut kabila belfili bena yo zo belfezo ya yo munene ya belfe mukie ko pa na yo peut-être oh yo ezamba suka na gabe amasa no te so vandi bakipana bako peyote yo moso comme mugujo kwa tomate yo ba te soko pa kwa fond de terre ni nango to fond de terre na couleur ya zelo lufu pe mamu kono cancer wana ya rouge wana bino bazeka kana télé bango mona ba te so to ba ko bakamana bino merci internet. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous captez Bisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Cometox, 207 de la presse. Mobile Ali Toutou Yamoumanazolo. Appelez-moi préfet de discipline, Moukou Amoko de la presse. Merci beaucoup, Nabino, tout. Vous avez Bisso de partout. Au Bolingara, Jerry Cometox, Mobile Ali Toutou, Mobile à Beauté à Deuxième République. Donc, nous avons pour Nabino à chaque fois, nous avons Rabino Moussala. Émission Nabino, nous avons à chaque fois. Comment on a la vérité? Émission la vérité, c'est pour moi que j'ai Kiti. C'est qu'inviter à y la vérité par rapport à ma autre solo la naïe. Continuez toujours à s'abonner, à aimer vos vidéos, à partager toujours la Vision Plus Télévision TV. Vision Plus Télévision TV, c'est la chaîne Nabino. Et puis, Naïbi Sarabino à chaque fois. Bella Dinganga, la patronne, Atamboulaka, Nabana Mapasa. Feza TV RDC. Ezali bongo leki ya Vision Plus Télévision. Soit aux Ubiso Awa, to aux Ubiso Kuna. Voilà. Lelo, tozolo bela théâtre oyo lelo, matière kaka nenge bango moko babenga kaka pe biso bapandito sango to benga ka matière ekoti. Toza toujours na système ya day, ya kokodioko déjà basi bakene kokunda ye. Totikali na day moko ezali ya ser na biso Suzy Bantu. Oyo déjà lobby ezali veillé monene. Na alliance ya lemba wana et puis jeudi baki kokunda ye na choisir moko oyo azaka pe proche ya ba comédien et puis proche ya ba musicien. Elle s'appelle Mamumuluba oyo boyebi bosepelaka na ye. Elle est aussi chroniqueuse par rapport ya musala oyo tokosala na yebi te soki tokobokozwa ngo condamnation to bokozwa ngo analyse mais nga nazobanga kobenga ngo analyse peut-être po ndenge bino bokozwa ngo donc tosolo na ye par rapport ya mes attentes oyo ezali entre liwa ya ser na biso Suzy Bantu ndenge tiki biso mwa makambo ezobima ebele ke Suzy Bantu azalaki ndoki Suzy Bantu ane kokanga bachance batu Suzy Bantu azalaki boye na boye lelo bakole même ser na biso Teresa par rapport ya ndenge yaki matanga elongeza ya kokangama et puis polémique entre likambu ya
koambome mutu ba cotisation et comme ko taper ebele et puis comme matina niveau ya Gabi toujours ba touchaka ye ya Gabi toujours ba touchaka ye ser na biso oyo tomoni aleka qui a confirmé que ser na biso Belleville ne apesaki mbongo ba ambome ser na biso mais et boti polémique et comme ko fingana et comme boye na boye donc to éviter tout ça Mamou Moulouba déjà dans plateau Montréal na ebike au souninga vraiment to ça la émission Mamou Moulouba bonjour. Bonjour chérie Cobertos Mobali tout aïe Mamou Moulouba vous savez les autres qui est bien. Ouais vous savez que bien par la grâce de Dieu donc mais c'est YouTube quand moi donc compliqué biso na moi na vie na bi kana ngolanda nzambe biso okasine kaka et rezonga na ngo bien babone ya biso awa basabone pe na Mamou Moulouba Dora TV ya chaîne nanga moko basabone pe na combien la chaîne on a chaîne on a ki ba ba longo musala pamba olo baboya ba longo musala pa moto signer contrat so ba longo no misala faut signer mon papier pour longo poser faut ba patron bele ba longo du misala so sali ka chaîne ba longo musala contraté on signe contrat na YouTube pe contraire là ka oh biso zaka pas mère rêve ba signer so mi konga na yebi kana vision nga na signer ba papier biso pas mère rêve là côté musupe zaka bongo pas mère rêve était pas mère rêve faut ça là pas mère ba signer so ba papier mo ba ya kumu pap to signer ka mais tant le longo là na comme ça parce que maintenant le chaîne bon on ça place donc mais bilo on personne na paso okanga ke ça mais tout ça on a bon bilo ba futa ngai ko donc ce sont la visibilité na ngai bima yo c'est faut c'est un contrat o mamu yo pe rôle ka visibilité de ouera te kayo makasi yo moto internet o ede na visibilité na yo oza na monter na bande ko mususu ne to apende monter donc na ko banga artiste te on a fokata de ouera na fokata de oza na ouera bo oza na hérité watana ba to ba perdre hérité lelo songa saka na violation do bakala no basikana bango obi ko bande mission na polémique te la bande polémique te bato bata la biso ba moni pela ko bande na polémique te o ben bato ba on vierité ko lobi ke bato ba vierité hérité te lelo yo saka na ekala wera pe ba on vie lelo saka na ekala te ko ba viera wana na saka na bango pesa ba oti lelo Mamou Moulouba ayo reconnaître nga ndenge bona parler soto msuyo ya mandenge moko bo eti cha watanabe da puga toto ate moleki ye kwa pesa besonga na ebe via neni na mbao ba sololi so différence ya mabwa so ngwana Mamou Moulouba l'émission la vérité bandi vraiment na polémique d'ailleurs na kena ko pesa mbote na maman Sele qui soka leki ya bato mère de mère qui soka et puis ba mbote belé na Sandrine Bebonga Mamou Moulouba na moni parmi bato basali be mission suka na Suzi Bantu oyamba ki Suzi ser na biso lelo Suzi Bantu ko kufa na ye e bimisi mo makambo ebele mais na yebike na telaki émission pena bo sala kana yeti ndenge sala émission na yo mona ka saki na makambo ebele koloba na mutema muso abimisaka te te mission na saka na ye fête ça sous deuxième elubu magala longa chaîne wana Suzi pena alobaka oko ya ndam onga mamuna cheki na mutuna ngana kanga kim yo koloba neke keto ba bandeko na bango ba artiste comédien basali mabe ebele babo to nini balu to baluka forma nzambe na bosolo oui alobongo émission eza aloba bongo bandeko na ye ba artiste basali mabebe ebele bongo basaka mabebe te okuna mudo otanga loba bonga michaka pe ye mongo na kati michaka pe ye mongo na génération OK attention kufita attention ipa village c'est Suzi ye moko ami lobelaka michaka pe ye mongo na kati basali mabebe le faut pas continue de alobaka vu que na tunaka pe bato ba soutenaki ye na l'air abimaki na koma o atangaki ata ba présence ta musika mais o atangaki mingi ba soutien belé c'est Belleville Kandila la patronne atangaki Mupesha Mobutu atangaki Bakata o ba soutenaki vraiment na mapuya ba Gabi atanga vraiment bato belé atanga vraiment bato le c'est belé penza mais kotala liwa Suzi lelo bimisi makambe belé obi ke bazo fandisa mulimo wa Suzi kimia te azali ne pas vu avant ça mulimo ne pas kimia te bo so akufa fa so na kimia azaki nini azaka envie bafasaka na mulimo ne na kimia te ande ko pe mate Suzi ndoki bana est-ce que bafandisa mulimo ne kimia te
yo tuninga keso loba yaya banani siko bafalisa molimo ne kimia bon bato bengaka basirene na suba bilamba ezaka biso wa mamu ezaka yo bengaka eza baningane ba bato ba comédien ata yo longwa monde à théâtre tena longwa monde à théâtre yo longwa monde à théâtre ni o komoni na biso TV on a monde peut-être da bengako to bana mama susi ba fansa molimo ne kimia azaka envie afansa na molimo bakanga ba traiter de tout le monde qui bisuba sirène mais ma vie makamwana ba rachaka de la ndeko na ba ndeko na tete batu pa na pomite Thérèse ti suza kofi ba solola donc ya tete na akufela ki petit sœur na kotizaka ba mbongo matanga na razo mbongo na liste c'est souci batu bazana bango bieza ngo kaka batu de esi ba bongi so boni kaka soma be ele kaka wana letikala batu na mutu ba bongi sala bango Suzy on a yebi yena ndeko ne ba mais obi ke bato ebele bazo ebate ke sœur na biso Thérèse ba bongi saka déjà na ndeko na biso Suzy wa tiki biso batika ba bongo Suzy na lubu na pesa ba mbota ngako na yeba matanga ya mère Thérèse ya la tina stati na miso pe bien batu on a moni sœur Thérèse kwa bien petit sœur na kufina na ba me condoléances boso mutu basipana osotanga tanga komone bongo baso na bango zalo waka biso ka congolaise ka mutema mabe ke tema Thérèse ba bebalaka to na tsaka Thérèse likulu siko ya kolata lisu isila ya matanga te pona ni e komo bimatina ba prophétie peshanga ya prophétie za pom na susita Suzy ko to bango to ata to longa de yo caméra ya pe ba japazo ne to panga place ma caméra to beta masolo peshanga pom ya susita ku ba do ye ko to benga mama to chakana ba prière dem donc on peut sombo to cho de le banzambe de la de na kata ve mo la momo ya mutu mo peshana problème ni na Suzy chako sema de bazana problème mité ba problème ba za peni no mais ba professeur bimi ba prophète ceux qui ba prof ba na ni ba moni na croya ka ba prophète moni adage moko na lo bango ga prophétie po pesanga ata de ba sanga no ko sa biso nzondo recefe chamai wana Denis Lesi. Yo na Denis Lesi bongo. Oh menoloma o ndo salade. Ana sande. Nzondo recefe chamai bo libu musoko loko pasi mele ya surtout maso da unyo kwa maka. Na nyo kwa maka. Mama biso. Mama bina za poto wana. Mama nyo kwa maka ke poto. Wana poto to awo. Awa. Wata ngazaka no. Mama pa o chamai bo. Mais ese loko taka bika sizo te fole po bondi bo kwa na bango. Donc alors ba prophétie no so Denis Lesi simbakate. Ndima na ngati ye mo ba lo bon ba télé ba sala ndo ba solo te ba retombe mo ke fa kuna po mutu. Nani akomena po mutu? Vite. Denis Lesi akomena po mutu. Bo tala ke bien te. Donc ça na nini na retour le bika c'est fana za wana. Mais vie mo tala ka fete. Va ye bana so ça la raté. Mami na olo. Mais ça n'est pas un pétage. Oh manger que pasteur comme pétage. Taliboma. Mutu alobi ke ye soki ezalaki ye alinga amelisa mako nini ve alinga amelisa mako kastel te epe alinga apesa brek mo oyebi brek eza nini chel alinga apesa chel mo boye ya français mama CNPP mama CNPP na ndeni mako ayo visite biso quand même na kofaza mwa chel mo ya français mama bongo tabayaka beta pambata po parce que to lembi mama ozu ba lo ko na epa mbate okata ni munoko o mba mbate utelu wa pasa bo tsaka ka ko do yo ndi ma prophétie te ba prophétie bimi wana na prophétie penda ona ko ndi ma makasi penda porte tambulu koki ye penda ko ayasir pe awolo bo lo ko esama awolo bo na yo moko abengi te la te ka bo awolo ba na yo moko ba prophétie ya télé bango ba bon baza ba vedette Vete nyoso tout muto to azana moyen de façon ya kozwa numéro na ye. Numéro na ye voilà. To za batu. Oh ndeti numéro na ngoluka. So za ngote ozonga na YouTube. To na batu. Na batu pe kaka. Donc yongo pesa muto professeur Salire. Ndeti bo to zonga ada ilunga pesa za mon vieux courage. Wa mbonge. OK. Mais obike mukolo ezali to vana ka bo bakati mutu musisa mutu. Kasi yango neti ada batalo baranete to mona yela buzo bate mama soki na professeur ngo pa olinga ko pesela ngo ada ilunga professeur bien bongo o sa nini benga ye to so yo kate azanga na janvier mona mingi na benga na janvier ka be janvier message leka pa ada
Maman boya amloka la télé bolo mais bon parce qu'on dit même maman ngapé ça pour sa prophétie. Oh. Yo pas ça pour sa prophétie. Ba pe ça na bato ba kufi. Te bato kufi te. Ada ça envie. Maman ngapé na pour sa prophétie. Comme on a maman Isaka Bokeli. Pesa nga prophétie. Na pesa comme on a mboka na YouTube tant nga mboka te na pesa comme on a mboka. A pesa prophétie. A pesa nga prophétie. Bos ko so pesa. Nga kutu. A pesa nga na télé. Nga kuna bi pesa na télé. So tant yo pesa na télé ke pa porte so ke mo aponga ke na so pesa prophétie. Na esa maman porte na biso. So ya ndiki on a tiwa na télé on a bien. Ah. Eza makiona. Mais ça le pas que monsieur eza solo. Te pa porte so ko ça te. Voilà. Siko tozaka na makambade ya Suzy Bantu lelo okaki affaire formelle. Affaire ko ambome mutu. Une polémique. Et bon, ta polémique. Oya Gabi a confirmé que Belvi Kabi. Moi, comme il me gouge, je vois tomate, je vais battre sur le parcours, faut le tenir nango. Sauf faut le tenir dans la couleur, il y a zèle, loufou. Pour moi, quand on cancer, on est rouge. Vous voyez que la télé, on va dire que on va commander, merci Internet. Dès que le docteur a été mis sur le plateau, tout le temps à Boukale et à Gabriel. Tout le temps qui l'est à Gabriel. Batia bango mi balé ba pour la net. Nani na kikala na elelo. Nyoso. Ya lobby que ya Gabi za mukolo il fallait attendre montana ya. Attendre montana était Belgique candidat monter surtout na mukile salaka o c'est on ba y relation na moto. Yo le ngandenge za y relation na yo. Voilà. O boya ka ni botanga ba piso ba botanga ba match 7 bo amne ma yelete. Oh, là d'abord, son gérant confie ndenge na nga na na yo na bi na chambongo ya mutu na nga na ko attention ko 2000 balles attention ko kunde ko tonga na sango carrément ya Gabi a na raison. Ah bino pesa ka 500 ba 1000 ba 2000 siko poni ya Bellevue bomele bino na on intéresse ka ba komisi Bellevue ya Gabi pa bomba na eta lo bino pe vérité oh Bellevue pesa mama za pour nini yo. Parce que comment il est Philippe comme Philippe donc ça bébé comme comme le problème ma belle il y a comme c'est une ma belle moi ça va film libéré zo film santé ko zo faire no ka soko zo mona na te muto ko ka niveau likolo ta munene so vitamine C so vitamine K so ko me bloc ba baleine to éviter mais non ko ka belle Philippe yo zo bébé ya yo munene. Il y a besoin de qui peut-être. Oh, il y a un ambassadeur qui a bien amassé notre sauf on va qui parle beaucoup de oh, libérer ça comme le libérer mais ça va pas déplorer car aussi makambuya ya nini bochamo likolo nini so ya belvine bo betela ntangwa so ya bango bo betela ntangwa tu balonga na baba ne il y a pas qu'on fait mon ça a été fait par le combat belvine bo ka personne eh on va salir donc bien de oh on va pas combat Gabriel yo yeah tanga mais c'est comme si matanga nyoso te bimaka ka kombo ya Gabi ezalaka kaka eza Gabi azam to ba mama feri ba vérité le kambo amoni taboya kana to tala ba ya Gabi na sala voilà oh moni alobi oh moniteur abate wana moniteur il faut la luka na landelango suko soki belvi apesi $400 ba mbomende rola e mabewa est famille ya Suzy bazangi mbongo wana te eza belvi ateka ndenga sakala ye ke mutu nanga nazo chana longo no charge moko pe famille ko sala ngana longo no charge wana mabewa beza ngamba les abakuku mutu basala ki yango bango basala bapesi mbongo nayoki na te ka polémique erenie yango wana te batikaka bato bafana bango en fait ata so balbi bongo mpe tomoi ka belvi apesi merci nana bablo musu tongo bolo ka te feso kusala eloko wana esali yo ndeni bien pe liboso esalinga bien d'abord po parce que liboso cher alobongo te na simba mukonga mutu alobongo te ke azotonga mutu na bavandi na restaurant na ye alobongo te ke alobongo liboso mosala ya nzambe pe mokimo bazalaki wa batopi bazalaki wana dina na azalaki wana bato tu bien mosu bozalaki wana makenga azali ya makambo ngana ya kwanza image alobongo liboso ya cher
ko cherche yeza lokwa na ba jiji etumbelo suka lobi wana suka yo suka fala abaki apesi ndekone bambanini bani parce que yo falo kaleka te ko pesa ka mbote anate bamerso anate balongoni anate. Est-ce que c'est vrai makambo pasteur Jean-Paul Mayala talobaki na etumbelo keza batu nde balukelaka Belleville na sila ba problème kaza batu ti batu ndoka liboso bozo mona moi so na za rouge wana moi so wana o zo ba ko so caméra mteza caméra za moi so ba bien so miss wana nani miss so miss ye azana ni bato baluka ba problème ku mta liboso po yo Gabriel lobine bien ya leki ne ndeko ne ser na ye o Belleville sali yo ye on va contredire yango ndoka liboso o va na conteste ni kepte ya gabi à côté de famille ni bota yo za les abakou pour benga boso tata moi césarien nga tande Stevie ye ba benga so mama leki nani o go mema ona ndenge mogobo po ni beto be batana Stevie nga balobi ba leki te balobi yo ngo force so ka yo mtelinga beka mi kolera batutu o go bobi msanga bisko mabe pa beka e moto ngolo ba tele no mama mukolo te ona mama mukolo azana ni mama mukolo ko bota ngai o oui on ko bota ngai oui jema ta para ko bota ngai so tape ba aji makamino zolo ba o mena so ba solo mamuza aji o nga za 30 ans ba 39 39 ans donc ça 33 ans boyo ya robota oui si pourquoi pas oh yo bi âge na ye yo zo mo mutu desa kubi bongo asai akomna menopause na ya beauté akomna menopause ki mukona internet akomane ka ko nini ko mama so mbaka oh azaka nini uyu akoma eza nani mama biso kala te tika ngo pesa référence à muto mafingo zo fingo pesa mama biso ba mama biso kala kufa olingo la muso kufa o moi pongo love amo siki toko amba kitoko moi ça ba kondi ça va pas ça vraiment bien moi ça ba kondi a dépasser kana mutuka ba joga star munene azaki nini na azaki nini kokati siko yesiko apongo lefte ana makude makolo pone a dépasser tene ba ninga ba dépasser asa nini a dépasser tene biso luka ba éviter ko tambola boto ça ba émission boya za journaliste allez ya za mutu analyse ba yamba ate ba koki po bengena matongeti ya osala émission omi komisa noko akoko yo koka yo moko oza de makolo ami komisa nani koka yo yango bengi la pesa ça yango bengi mais fama baka rema mama ami komisa koka ami komisa koka te mona mema musika yo mulubati ami komisa koka ye moko ya wata badinga de bazaka na bima ngata passe bona ke sala émission ba bota na nini bo okotambola te masumu eleki otaka kuna bakanga ya moi pas funda ta parquet deux fois trois fois mais ba funda comme mieux de fois la parquet tama sumu mamu yona ba funda ote ba funda ngamba funda ya buzo bakamba moko ba msilo na internet ko mukolo comme na aja menopause les longi aja menopause na oui belé bazar aja menopause na longi oui aja menopause na nini sous na internet aja menopause comme Belleville voilà, j'espère que tu vas être soanayo par rapport à l'obsèque qui a serre na biso sous Bantu. J'espère que l'obinde ils ont donc on la laver aux ala. Nazate. Au banc à te bayo beto. Non, beto. Lemba sombo kala. Aux ala makamu na batu. Mama batu te ngaso ndeki na lemba de balie o bimapina ko inachevé. Na lemba mutoko simbo. Ah zate. Poani, poza mona lemba. Na biso no kama butu. Poto na biso badleka robino. Balani eleka robino o ba utaka robino za mona ka mwaka amo eza kabumba kasi eza kani te yuzo lo bonie kama butu na kabumba eza kaloni ba choko de aka so nyoso bazala kuna bazabaleka robino o ka robino sko ba petit nanga donc zala kuna epi na cinquantenaire okima te ka sule mate ka kokoleza odo yozo sepela po ezaka pemela baka le cinquantenaire va payer la carte. Si on a besoin de faire robino, on va faire belé. Na yana biso ko connaît ça ce qu'on a kataka. Oluka makampo ya na colonel na côté. Te à côté la ngate fois na raison. Ba ba vandi sanga moni ba bulu za na raison. Ka bula na raison te i bana. Na ko kangande ngate po bosili ba ngate la kasho. Balinga tola na kasho. Balinga tola na mwasuka. Banda babimisa yo kota ka babimisa bokoma kimvuni. Moi le concept de bassin c'est elo mokuta elo longa te ya fait avant mon ngamo staff na koma wana taka
fana comme na tino mettre avocat qui ne mettre Fabus Lucas mettre avocat qui a donc comment mettre avocat comment Mamoulouba na avocat oui ah oui ba chroniqueuse comment ça ma ben on a compte qui danser to na compte qui chroniqueuse tozo mamuno na ndenga famille baza ba avocat ebele ya nanga neli boko ya za avocat moi makutu nanga ya nanga gibasele aza mettre avocat yango ya na YouTube biso muta meki nanga en audience. Voilà, tout cas, biso la vérité. To silisi yango to kutana. Le maître Fabus Lucas c'est mettre avocat nanga. Yeda ke na keta. Ça va pas ça clair hein. Soit dit que le faut que ka plan nengo zo ba. La vérité. On va ba ke ah mamu. On a problème. On va faire un mandat quand ça tout samedi pour dire que tu vas avocat ba regarder au Kemba moko. So nga so funa nani Verambo. Akangisa batu nini? Samedi chaque samedi pour ça que meki na samedi. Dimanche ba avocat ba yaka ki. Ba regarder. Faut Kemba. Veille à comprendre. Ah, Nzambe tele to mutu pasi. Nana memanga na vie oyo. Nani? Voilà, to komi na suka. Mamoulouba tozaki na yo to soli masolo matanga na yebi ke okokima to kozala. Bona beto. To mona ngap na chao pe micro na mona na matango za. Na za makasi. Bona yo ki babi bazo kanelo makasi. Et pas moi mwasi moko. Ko ngamona beto, afero besa kinga na makasi. Na beto taxa fois bona na likofi. Na beto taxa ni ba ba bouteille. Ah, vengo na uti. Bonzo kasi ba yo kasi ba grimace na saka na maison mère eza sous les lots. C'est tika kuti ya mal. Comme mega kuti tena oboko na jarteo. Nini? Na jarteo likofi. Obi ka yana odile boko na trafic d'influence na internet. Te oh, national jarteo. Odile photo alati nini kimono. Parce que éjaculé likofi. O éjaculé likofi. O éjaculé. La éjaculé loko. Ah, obi ko ba bêtise. Bêtise na éjaculation ça ko bokati. Qu'est-ce qu'on boka na boko likofi. C'est éjaculation. Éjaculation du précoce non? Non, ça peut pas. Précoce c'est un modèle ba nouvelle va comme pour talibo. En tout cas, voilà, to comme na suka émission yo, bato ba ko retenir nini et puis bato ba soutenir. Nini maman Jackie to vunda. Maman Viki to vunda, maman Viki. Nabi Jackie. Maman Viki to vunda. Maman Viki to vunda ato ko perdre cousin na ye à partir Canada, ba me connaître sa maman. Bientôt to sané qui ça donc Mère oya Kinshasa. Européen, Tokima, Otuno 1000 $, boba, ah, bolé, $, modafa, comme ba éjaculé. Bon, on peut pas éjaculer. Ba éjaculé, ba bokelongo. Ah, éjaculation. Nazo c'est la maman Viki to vunda. Éjaculation. Voilà, pression. Merci, nous allons à Bamboul, madame, pour la bino. Oh, bon, qui note? Badega Schengen 5 étoiles. Voilà, merci beaucoup. $. Badega Schengen. Badega Schengen 5 étoiles. Éjaculation de $. Voilà, merci beaucoup Nabino Toubolanda qui biso émission la vérité comme une souka. Ceux qui vont s'appeler là qui vraiment et ça toujours Jerry Kobetox. Ça c'est la radio Musalo. Oh Mamoulouba Nzambe. Oh micro. Donc c'est là micro nangai. Donc c'est là micro nanga Mamoulouba. Donc c'est là micro vraiment. Donc, Bambo Tebele na batutu Bolanda Gibiso et surtout la Vision Plus Télévision, il y a la patronne Abela Dinganga, Mosia Mwindu, Yangolo. Na pesi Bambo Tebele na maman Pasteur Titi la source, na pesi Bambo Tebele na maman Sele qui soka ale qui a bato mère de mère. Et puis na pesi Bambo na Sandrine Bebonga Skin, petite sœur nanga, Betan Zete na Maï Anwa Sepela, sans oublier Souzakani Grand Gaulois qui a une assistance. Il y a assister à l'émission Oyo et puis Pichen comme on a mboka toko bebana Ngombe Yombe Pichen Yombe en tout cas na kanyango tour Oyo Pichen Yombe donc yemto yambaki biso na espace Oyo Francis Chio Muluba cher mtabisanga ko ma PDT IST za $3000 donc zala noka ajo papa na Aisha Bampeledi moi na ngazo ko ça 23 ans le 20 mai Baba Mpeledi nyoso na poto bobenga ngabotini la mwana cadeau. Azoko ça 23 ans. Voilà, Aisha Bampeledi, Djoubek Lai, le Kolomulai, moi c'est le Kolomulai et puis Bambo Tebele na binotu. Tokutani na émission koya, ceux qui nous ont bazongi te ko ça la binotu toujours biloka bien. Bye.